Mbote bande balandia to comme wapi to kutani bon les amours wa samedi to kutani lelo Congo na biso to Kinshasa to la mwingine ki Congo na biso la mwingine makambozoka ba journaliste candidat ba les grands sous comme ba présentateur to comme ba cami émission T oyo c'est ça que zoloba ole il personne mais c'est ça les autres la journaliste oyo ba ça ba émission yango na kati ya page na surtout na kati ya page na biso lelo ya quelques minutes d'information et de vraies informations au bulandaka bokola ndenge ndeko za aussi de développer quel ba sujet wana ayambia ko ndenge nini awa pe na kati ya émission lelo boko yanda déclaration ya ba congolais debout oyo pe ba intervenir ba zele ba matungulu ba honorable Fayulu donc ba zele ko ba par exemple la lobaki nini oyo ba zele ba toujours contre machine à voter bokola ndapé ba ndeko za CLC au besoin que balobi que non awa na makambo machine à voter il faut intervention ayo ndeko Joseph Kabila Bangi loba po eloko oyo ba congolais balingi yango te elongo na mibeko likozi ya mboka oyo aseni balongola yango po ba congolais bakele maponami ya solo banklima élection ko na tour oyo ya ne oyo bande ko balanja te comme wapi nde na wana to robos na te pe ko pesa mwana mboka ndeko Mogijo o akufelaki papa me colonias bande ko balanja te comme wapi to so mwana mboka ndeko leze mbote Mbote Didier Kiku Mbote na bandeko balandi ba oyo ba kolanda biso à travers le monde na tolingi na lingi na sala moi na pesa moi éclaircissement par rapport na ba question nyoso oyo uti konosi ya liboso la décision du CESAC. Ce n'est même pas une décision. Et la directive n'est pas bénia. Et pour nini ba bénia ngo directive. Ba bénia ngo directive pambate et ça est le ko bimana mi be côté. Ce n'est pas la loi qui interdit. Et ça est le ko basalika kapona hein et ça na batumoko boy ba ko salaka ombrage to salanine to stopper bango. Aucune loi et lobby que tous ceux qui a postulé, journalistes ceux qui a postulé, il faut abandonner. Biso to ba fonctionnaire te na lobayam. Lobby to une discussion ya makas na président ya CESAC. Mona mboka Tito Ndombi na JED. Mais le mal est que cette fameuse directive ezali ko intervenir Mukolo oyo bazali ko déplorer injustice, menace, nyonso bako sala contre ba journaliste. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien zaka signe à dictature? Parce que ce qui otali malam, c'est ça que ezali une institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas un outil qui doit être entre les mains d'un individu qui doit s'en servir dans le modèle ya lingi. Biso tolobi problème ezate. D'intervention to ko salaka ngo kaka chaque jour. Et le ko ba boye zanine. Et puis ba senyi na ba patron ya ba média. Ba déplacer ba journaliste candidat ba tia ba ngona ba misala mususu. Ngai na za patron ya média. Le gola na mon il faut, parce que même exemple, qui bambi toi, c'était la RFI de Moutou Abangaka que Akoyako Zalalokola Moutou a côté la politique intérieure et Amboka. Ce n'est pas une organe de régulation. Barobi la déontologie na Lubola Kisanga, où est-ce que la déontologie vous dit ça? Nous sommes pendant le temps et à droit écrit. Oh, c'est-à-dire, j'ai dit, vous amenez les émotions dans le débat. Et ça m'a pris plus d'une heure à discuter avec le président du CESAC, devant tout le monde. Et personne qui a pu sortir et le Congo. Devant les lois, on s'incline. Devant tentative et dictature, quelle que soit la forme, toko s'incliner à ta moukete toko bundisayam. Heureusement, les Japonais ont kanga biso mon côté. Bien au contraire. Dossier à rencontre et à opposant.
espérons que ntango bakokutana le 10 eloko ya malamu ekobima mais eloko nakosengaka bandeko eza moko koyokela bakongole mawa soki bino boali kose retrouver soki bino boali malamu soki bino bozwa politique lokola COP batu nyonso bakosala COP wana te yango Didier Kiku okomona bandeko ya Congolais debout bandeko ya ba mouvement citoyen na quelques candidats président de la République bakutana ki na reine de la paix pona kotelemela likambu oyo. Mesdames et messieurs distingués invités, mesdames et messieurs de la presse, en liminaire avant de procéder à la lecture de notre déclaration, permettez-moi, au nom de tous mes collègues des mouvements citoyens et des autres forces vives de la société civile, de vous présenter nos remerciements d'avoir voulu, en dépit de toutes vos occupations légitimes, rehausser de votre présence l'activité de ces jours. Déclaration commune des forces vives et politiques sur la machine à voter et sur un scrutin crédible et transparent en République démocratique du Congo. C'est 2 novembre 2018. Les leaders de la société civile, ainsi que ceux des forces politiques acquises à l'alternance par des élections crédibles, se sont réunis à Kinshasa afin d'évaluer la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. À la veille du lancement de la campagne électorale et dresser ensemble la marche à suivre jusqu'à la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives en République démocratique du Congo. Pour la première fois, depuis notre accession à l'indépendance, des élections combinées mettront près de 40 000 candidats face à 40 millions d'électeurs. Malheureusement, depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, le régime n'a eu de cesse de violer ses engagements. Le non-respect des libertés civiles et politiques des citoyens et la répression aveugle ont pris le dessus sur la volonté de maintenir l'esprit du pacte républicain négocié lors de la table ronde de 1960, de la conférence nationale souveraine et du dialogue intercongolais de Sun City, qui forge l'unité et la force de la nation. Après s'être moqué de l'Église catholique, à qui il avait confié la facilitation du dialogue de la Saint-Sylvestre, le régime se moque désormais des appels de la société civile, de l'opposition politique et de la majorité des candidats à l'élection présidentielle qui exigent le nettoyage du fichier électoral et le retrait de la machine à voter. Le maintien des prisonniers politiques Eugène Diomé, Jean-Claude Muyambo, Franck Diongo, Carbone Béni et tant d'autres en détention, l'arrestation des membres des mouvements citoyens Lucha, Filimbi et des Congolais debout, l'organisation des procès expéditifs assortis des jugements iniques, la poursuite des actions judiciaires motivées politiquement contre certains hommes politiques, la mise à l'écart de certains candidats présidents de la République par l'instrumentalisation des contentieux des candidatures d'une part et par la fermeture des frontières de l'État à l'encontre d'un autre candidat d'autre part, l'interdiction des manifestations pacifiques et l'invalidation de plusieurs candidats montrent que ces régimes se moquent des Congolais et de leur droit sacré de choisir librement leurs dirigeants. Sous la dictée du pouvoir, la Commission électorale nationale indépendante oppose les plus grands mépris aux appels répétés de la société civile et de l'opposition politique pour des élections crédibles et transparentes. Elle veut ignorer l'existence de plus de 7 millions d'électeurs enregistrés sans empreinte digitale
ainsi que la disparition inopinée de plusieurs centaines de milliers de cartes d'électeurs. Par une passation des marchés opaques et violant tous les prescrits en la matière, la CENI a acquis des machines à voter à prix d'or pour conduire les Congolais à un vote électronique que la loi ne reconnaît pas. En prenant fait et cause, nous, représentants des forces politiques et sociales, réunis ces jours, appelons les leaders de la société civile et des forces politiques acquises au changement à poursuivre de façon concertée, sans faillir et jusqu'à la victoire, le combat pour lequel nos martyrs sont tombés. Saluons et félicitons le peuple congolais qui s'est mobilisé le vendredi 26 octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire national pour refuser catégoriquement la machine à voter, instrument non prévu par la loi électorale que le régime veut imposer pour confisquer aux souverains primaires le pouvoir de choisir ses dirigeants. Réitérons notre adhésion au mémorandum déposé par les leaders politiques auprès de la CENI. Invitons la population congolaise à signer massivement la pétition initiée par le comité laïque de coordination pour rejeter la machine à voter. Exigeons de la CENI de retirer la machine à voter non prévue par la loi électorale, de nettoyer les fichiers électoraux corrompus et de rechercher activement le consensus entre toutes les parties prenantes pour un processus électoral apaisé, crédible et responsable. Rappelons que seules des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et inclusives donnent la légitimité aux dirigeants politiques. Rappelons notre refus de tout report dilatoire des élections du 23 décembre. Invitons par conséquent la population à la mobilisation et à la vigilance et lui demandons de se tenir prête à répondre à toutes les actions que nous engagerons pour qu'elle se réapproprie son destin. Affirmons solennellement à notre peuple que nous ferons échec à tout projet du pouvoir de s'éterniser par une parodie d'élection en nous privant ainsi du droit de désigner librement nos dirigeants légitimes et annonçons la reprise incessante des actions des masses pour exiger l'application de nos droits fondamentaux. Et je voudrais quand même dire que la mise en place d'une candidature commune d'opposition n'a jamais été exercice facile. Ici, la République démocratique du Congo, évidemment maintenant, vous le voyez, vous avez connu cette expérience en 2006 et en 2011, mais qu'on se tienne pour dire des difficultés dans la mise en place d'une candidature commune d'opposition est une réalité qui va au-delà de la République démocratique du Congo pour des raisons tout à fait évidentes. C'est un exercice compliqué, mais au finish, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, notre volonté, c'est quand même de faire en sorte que ce qui est important, fondamental pour que nous puissions gagner l'élection puisse être traité avec toute cette considération. On a posé la question dans la question de savoir pourquoi l'UDPS a pris les différentes positions qui ont été prises évidemment à ce niveau-là. Et il ne m'appartient pas, naturellement, d'aborder une telle question, étant donné que je ne suis ni membre ni responsable au niveau du UDPS. Mais ce que je peux vous dire, et là je suis en train de répéter ce que j'ai déjà indiqué dans plusieurs autres interventions,
c'est que jusque-là, en dépit évidemment de la complexité de ce sujet, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos frères et sœurs de l'UDPS. Nous avons eu la toute dernière réunion d'opposition sur la question de la mise en place d'une candidature commune d'opposition. Vous le savez, la semaine passée à plutôt à Pretoria. Et comme vous le savez, l'UDPS était très valablement représenté, plutôt notre frère Félix Tshisekedi était valablement représenté à cette réunion par ses conseillers qui sont notre frère Kankode et notre autre frère Ipalanki. Donc pour dire qu'en ce qui nous concerne, en tout cas, sur les sujets de la mise en place de la candidature commune d'opposition, nous avons toujours travaillé et on continue à travailler avec le UDPS. Le peuple congolais nous a dit, et vous décevoir lui sauter, c'était pas ça? Vous trahir lui sauter, excusez-moi. Vous trahir lui sauter. Trahir, décevoir, tout ça, ça va ensemble. Donc nous allons tout faire pour ne pas trahir ce peuple. Nous allons tout faire pour avoir ces candidats communs qu'on va vous présenter et que ces candidats communs vont aller aux élections, mais pas n'importe quelle élection, je le répète parce qu'il faut le répéter. Quand nous disons que nous n'allons pas boycotter les élections, mais nous avons défini les élections, ce n'est pas n'importe quelle élection. Nous ne boycotterons pas les élections telles que définies par la loi électorale, les élections telles que reprises, ou en tout cas les activités reprises dans les calendriers électoraux. Dans ces calendriers électoraux, nulle part vous pouvez dire déploiement ou je ne sais quoi sur la machine à voter. Est-ce que vous l'avez vu? Donc, comme il n'y a pas cette activité de machine à voter, on ne peut pas avoir la machine à voter. Monsieur Nanga nous avait dit qu'il y avait un défi, et ça a été révélé ici. C'est le défi du respect des textes légaux. Aujourd'hui, dans les textes légaux, il est dit que s'il y a des gens... Moi, je vais seulement vous dire ceci. La Cour constitutionnelle, interprétant l'article 5 de la Constitution, a déjà dit que le pouvoir que reconnaît au peuple congolais la Constitution d'exercer la souveraineté à travers les élections est un droit fondamental que vous devez défendre même au prix de votre vie. Ensuite, la Cour constitutionnelle a dit le droit d'être dirigé par un chef de l'État régulièrement élu et des sénateurs et des députés régulièrement élus est un droit fondamental de chaque citoyen congolais. Cela signifie que, quoique indépendant, monsieur le président de la CENI ne peut pas violer ce droit-là. Sali milulu ya lelo mayangani tokutani biso ba congolais debout na bandeko na biso ya ba mouvement citoyen ba société civile na ba politique na kati na bango mingi ya opposition pe ba oyo ba pesaki candidature na bango comme ba candidat président de la République. To sangisi makanisi po tomoni na etumba oyo toza nango ya kozala na maponami ndenge elongo bami na mibeko maponami wana oyo boyi kotia machine ya voter ebongaki tosangisa mayele po likambo ya maponomi nde eza likambo oyo ezali kopesa bonsomi na mboka. Bonsomi wana elobi ete mokonzi moko te akoki kokonza Congo soki biso peuple toponi ete po biso nde peuple toza bakolo mboka, peuple souverain. Soki bapesi biso maponomi oyo eyebani te na mobeko elakisi ete baza kobotola biso bonsomi na biso en tant que peuple souverain ya kopona ba oyo tolingi bakonza mboka. Tokoki kondima yango te ebongi toteleme yango. Voilà ma démarche. Il faut toyebisa na ba téléspectateurs que kala mingité tokosololana Alain Daniel Shekomba, candidat président de la République. C'est un informaticien. Akutana kina Corneille Nang, bafungola ki kapo, akuti nini. Akopesa bino détail na lingala.
biloko yango bato bakobanga kaka yango wana parce que ntango okomemaka bainformation ya modele wana ndeko mosusu alobi nanga ndeko Eliezer omoni soki bakokoinse eza bajournaliste nyonso te bakovise eza lokuta mosusu alobi c'est parce que ozwaki sindika nalobi soki nazwi sindika ya prêt problème eza sindika akomi nani Osama Ben Laden même Osama ngo bazali koluka bavideo na ye problème eza na niveau 1 eza bajournaliste nyonso te parce que la plupart ya bacollègue baza bato ya bapresse écrite baprésentaka bémission te la plupart soki otali parmi tous les candidats bato baprésentaka bémission baza ya kotanga ezanga eza Molière je crois Pascal Oncho Solange Kwale, oui. Le reste va présenter la émission T. Mais est-ce qu'on a tout on va présenter? Banani bazana bémission ko bangi sabat. Voilà le vrai problème. J'ai fait un service ma fret aérien et comment ko kende moko kenda ki lobby et kenda ka ba fret aérien ozana ngo posa akopesa merci na bando ko nyonso ya Suisse parce que ndenge bakuti na maman Blandine Kleber oyo apesi place à kobomba biloko dépôt na bandeko tout ya Suisse chaque mois ezaka na wagon moko kendaka ozana posa ya ke otindela batu biloko akofete soki nini bar vende wana bazo charger yango mbangu mbangu pour que et comme au plus tard le 23 pour na ba festivité batu ba sepela au plus tard le 23 Là-bas, les vins étaient comment? Só que digo, o que eu tenho que fazer, o que vai no jogo? Ah oui, toujours merci, toujours dans Ndeko Eliezer, dans le magazine Tokomi Wapi. Parce que moi, je suis là, tout ça, tout ça, c'est Ndeko Eliezer, tamboui, mon akolo le pan. Le pan, c'est abuso.
c'est-à-dire toko bouger moto tout place azali lelo nazobeta sete na o communiquer bato tout balandaka biso na France bato balandaka JFM service c'est-à-dire lelo bafongoli agence na kati ya France na ville moko bazobenga Limoges c'est-à-dire ville Limoges na France na deux numéros ya France o ya JFM service lelo agence efungomi na Limoges na kati ya France c'est-à-dire bobenga na pona agence ya Limoges na France pona biloko ya décembre JFM azosala effort c'est-à-dire les 10 conteneurs ekangami pona les 20 déjà bato ba se retrouver awa mutu na mutazo eloko na ye parce que bobi ke mois ya décembre eza mois tozozela ba élection nde JFM azolinga pe tango osepe na président na oya sika tango pe ozo fêter olata pe bien ozo mwa mafuta na yo mwa lamba na yo mwa sapatu na yo mwa mayonnaise na yo c'est-à-dire na ville ya Limoges na kati ya France na ville ya Limoges na kati ya France bobenga JFM service na ba numéro mibale ya France ba carton ba o déposer yango sikoyo bato tout bakozwa kolanda tokomi wapi comme d'habitude bokende bandeko bazela comme d'habitude ndenge diaspora botindaka eloko. Est-ce que esengo nini to témoignage ni okopesa pona JFM service? Opinion tout que ça fait donc chaque fois tu as aujourd'hui on a biso tu as kambamamba to zutu ki dans ni problème oh likambo mabe nini to so non to mona to lo na bise bunga oh nini hello phénomène auto ebina ba agence et moi ba fongola ba colis même sur la colis ko bunga et pas JFM to so bien so normal bota ka nezana normal lo mo to na ko déclarer bunga et bunga raté to so bien so bien to comme casse lo mo to mabeza boya confiance kaka biso le pesa confiance na biso so awa donc moi nyonso toujours date ba biso so to ya tozo. Bonjour nga komona ngai papa Toleki Samuel mais ndeko na biso nde asali connaissance na agence oyo depuis to bandi ko travailler na ba agence oyo en tout cas na to bungisa ta qualité ata ndenge zakale musu biloko musu yena ba casse en tout cas deuxième fois yango tozwi biloko na biso sans problème. Vous comprenez? Et là, bon, pour la diaspora, on a vu ce bazar mikili kuna. En tout cas, pas travailler dans l'agence. Pas travailler dans l'agence, on va la dessus. Ce bazar na biloko na bango, ce bazar na mutu asir. Awa, oya ko yamba biloko. En tout cas, ko zwango. Tout comme ndenga na zo biloko na nga. Oh presque. Ndenge bambale. Ko ndenga wana kaka. Donc ko kuta problème ezate tous les biloko ne batina ki tozo benga na tozo zwango. Donc des intignon surtout tozo zwa. En tout cas eloko ezo bunga te. Donc mutuka oyo na kumbaka yango donc exemple musala nango ezali ko sala ba service express ya ba colis oyo ezo uta na mikili ya libanda na poto na compte ya aviation parce que conteneur ya ka na fin du mois parce que côté ande na zolinga mna obeta c'était parce que tokutani na mokumbi biloko wana o fait quoi assurer bandeko keno soko ekotika ndeko na ondunda matembele bilia o moto asengi o préciser biso ba mikolo. Bon, en tout cas, koya ya biloko e umelaka te. Dans la JFM service, en tout cas, assurance eza ma kasi. Musala ezo salema ndenge bilomoko bozo umona. Musala ezo salema vraiment. Soki batindela ki yondunda, bakoya kotikela yondunda. Okuta teke batindeli yondunda baya kotikela matembele te. Na JFM service bandeko na ngai naza ko assurer bino boya botinda biloko na bino bisika nyonso bozali pe bato bakozwa biloko bakozwa yango à bon et en état. Bakoza pe assurer eza biloko oyo batindeli bango yango wana. Lelo to boite ke agence à Poto, agence à Dubaï, agence à Chinesa. Mais na niveau à Schengen, c'est-à-dire mutu oyo akolongola na mito libaya lokola JFM azati. C'est-à-dire balobi JFM service. Aza toujours na service ya peuple congolais. Moko ya diaspora oyo akendaka na Poto pona kolia poto mundele ti. C'est-à-dire ya aller poto mundele mais abakisi quelque chose, sagesse. Komi kitisa ce qui est moko azalaka awa boy bomona keno patron moko aza komilinga babenga ye patron ti o mona no alati t-shirt yemo azo poussa ba colis parce que valeur dignité a pesa ba client na. Oui, merci mingi. Donc bande ko ngai bozana na bobangi te bobanga eloko te. JFM service azawana pona donc pona kuna makamba mapeza te. Ndenge zala kena na ba agence muso to yebi batindeli eloko na yo bafongoli bakuti bafongoli to carte tobokaki
donc awa eza bongo te awa assurance eza ya makasi so batindo eloko na yo okozwa yango na ndenge ezali eza na bato ekomi nzela ya mai na nzela ya likolo oui nzela ya likolo eza ndenge oui nzela likolo fret eza na $7 de fret ya kokende likolo donc déjà dès ce lundi ici fret ezokende donc oyo nyonso ana confiance na JFM po ndenge ozwi biloko na bino bozozwa bopesa sango bozozwa awa baoyo mpe bandeko na bino bazosala bazwa koli batina bino mpe koli mpona esunga bino mais balingi mwanda kala mwa nini oyo nyonso osali nango aye tokokanga yango awa oye nango tosali vérification nango tosali koli na yo tindi ndeko na bino koli osali nango mposa ya kosala. Bonjour mon amour. Oui, bonjour. Pourquoi il va combo? Combo dans Jimmy Mofingi. Jimmy Mofingi, comment on a Mofingi? Comment on a JFM service au Simbi document? Ouais, na retiré bakolimo boya et aussi musika. Na JFM et aussi allemand. Dans JFM ça va service na bango très kitoko. Très kitoko format tout ça satisfait à tout moment sotoyer marceler les gars direct, pas de problème. Et là ça quand même magasin to comme appliquer ça la boulot yango to lingi to ka confirmation nango to mo koloba. Ouais, confirmation ça va musala kende bien tout le monde a pensé que non so hier ba 10 minutes oza kotuté 5 minutes biloko ebima la pete donc on va réclamation belé zate au code si opesi bon opesi numéro na code na yo ma moko ba koti na dépôt ba miselo biloko donc biloko ebungi awa ezate ma mboza pena très ko loba nini moto atindelo biloko ouais moto na ko loba moto atinga biloko alemba te po tinda biloko na JFM po yango kote kaninde masolo ce ko ba ko banga nini balobi nous sautons sur l'occasion il faut tokanga bango minoko non. Il n'y a pas de loi. C'est pourquoi il y a une directive. Tu peux une directive. Tu peux un exemple. Tu as commis un roulage. Au moins, le roulage, comme on a bouché un salémia. Papa. La réglementation ne doit pas concerner qu'un groupe d'individus. La réglementation doit concerner tout le monde. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas d'interdiction. Mais on s'élève quand même. On se lance dans les sentiments pour manifester. Ndena zo mituna soki mutu a respecté yango te boko tsaye na boloko ni soki mutu a respecté te boko tsaye na boloko ni c'est prévu par quel code pénal? Voilà bandeko Didier Kikuna na banzi ce qui est plus essentiel il faut colober la situation au ba congolais ba ko vivre lelo beni pas de repos. L'autre n'a pas de repos. Ok, na Kalemi, pas de repos. Batuba konyo kwa makandengwa. Et ce qui dérange, c'est ça aussi. Kobimisa kabe information. Modèle batuba ko vivre. Toko kende na vie kasavu. Toko zwa epenye Fofana. O bakitaki kosala constat. Wana boko zwa ngon élément msusu. Parce que il faut boyeba. Pourquoi notre présence dérange? Présence n'est pas déranger pour nous. Ça dérange. Merci. Nabande konanga tout. Mais biso to kozala kaka ndenge to awan. La constance. C'est ça aussi la qualité d'une personne. Mes condoléances na leki nanga mogijo. On va perdre papa naye. A côté na cercle ya ba orphelin. Yango na lobaka na bato fin de l'année tango kena hotala ba orphelin wana bokanisa ngapi. Mes condoléances de konanga et courage. Didier pas de kolandia de comme moi puis là ki bongo yangai de bonami bien kiku merci kimi anza bezaka ta botina bino botika malamu